Capage TV. Capage TV. Est-ce que vous avez vu que ça n'a pas de docteur Missa Molili? Tu comprends pas ça? Oui. Ah. Batondi na l'hôpital et les baso bomba bato. Surtout ça comme na makila et balani na bangote. Olé. Que tu quand tu es malade, quelque soit bon, au là. Tu comprends pas ça? Na ça franchement. Ah. Après na ça clair. Au moins na bembete na mort ba ko tiango bien. Ba ko bimisa bembeli tout pota. Ba beta ka. Rwanda tant que na malili conscience zongi à ressusciter. Oreba lo bagete mutu abikito bimisa ye bango ba yakana banzete ba bomi susu. Le côté mort ko bima te. Capage TV. Mutu asisi classe bazongi si voyou ba bisia kende. Moyen. Esprit de joie ka rôle. Esprit de même nzote comme na rond point. Classité. Maman, classe eza formalité comme kama mukili. Écoute, on a chance aussi musala. Orozo musala malonga utushaka mbongo mais esprit Peter. Mususu ka taka oya mona na vitanga kantita na kebe ba kolega komando. Solo liko. Azo bomba bana 6 na madame na musana ne succès kana ba $50. Mais azo foutre na place à $80. Capage TV. C'est ça. Comme ça motema moto na vité. Amen. Zaka na patience. Comme ça ndoto nde échange musalo yo yebi. Amen. Wewe ko pesa yo nde fungwa manango. Soko zui ebele CP la po vie suki awa. À part awa liwa. Patron moko t'appelle liwa ba tsembo ngachaki na banki. Azate. Apolo kaneti piakere. Wo. Soko zimbongo wako sala sala. Na betela kyote mbongo abanga ka mutu koleka nyonso. Mbongo somona saka na poche a respecta ka mutu koleka me bato. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisamisu te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prix malamu boya mobondo ekeyo. Mbote na ba onyo so Holanda biso en tout cas biso to ye awa to zui espace na biso ya kitoko yo mo sezi mo ko studio mo to komi a de visite touristique to ben on to éviter en tout cas artiste na biso Arcel Rocher na biso pe clip na émission oyo et ça la peut faire bien parce qu'il faut qu'on honorer art ya mwana mboka et ça raté ba to ebi ça ba biso pe to éviter to nga to faire découvrir bango na dimension voilà voilà c'est biso musique on peut ba memi pour tout eso compléter kaka et ça bon ouais parce que bon Marley ba bimara ndengeni. OK chaque mutaka na style aye moko propre si Michael Jackson danseur atika ayibango pa Charlot et ça va bon yo comment quand ah OK Charlot ba biloko asaka na 1930 yango Michael asala ngona musique ya lelo a combina et tambola ya Charlot ba bicha Charlot de Michael ayiba azona ba vitesse ya kulutu James Brown et bisa Jackson James Brown a kufi na je bisa yo tika boy mama yo kama kambwa parce que c'est mon père a mélangé ya ba lombo azia ba papa wemba parce que azo bimisa mona modèle ya qui africain ça la peine n'était libokie présent biloko muso lambi minde pe balamba na poto ça va bon mais ça muso lambi n'était libokie na poto ra wa ko lamba libokie na poto c'est ya Afrique c'est ma même musique ya libokie o solo li penza yo kama kambwa yango penza vraiment coup de chapeau mon frère to fese bambote bele mon kako soa na ndule na vraiment nzamba pambola vraiment capage vie et années
yoka cour non là tant balobi vie na nyama na mpuku muselekete fourmi tout biso to participer na vie amen ndaku a participer na vie te ayeba te kaza ndaku yoka makamna solo ba et lamba participer na vie te ba yana e pas sunga mutu na kolata OK na yebi moko ba yebi te kala sa elamba biso to pesa ngo kombo mais nzete na nyama bazana valeur moko po ba participer na vie biso tout otina musisa mabele na mupepe sans mvula nzete kokola te soko sokoli to kozama kasi na nzoto te yokaku osoliko yoka makambo mwasa ekombaza mwasa obota pe azali nzete msu na zambe bimeko ekomba misusu babo abotaka ndeto baki olekisi kobota bana pema nde banzete mtu pe kitaka bamanga tobite bamanga pe ko emile pe epema na bamanga kobeba beba ne mala na mona nzete kaboli mapangu me bapangu su bazo sonira baninga bokata nzete na bino koto tozola te matiti na bamange be ebele c'est que nzete ya mobulu ezalaka alinga boyana bana saye ayeba osololi mama yo kura kabora sikina na betre ko masorote nyama soka komi na engagement magetu baliaka ofele akoma ka attitude différente na nyama se ya célibataire eza bongo pourquoi lion ya mwasi to ko isoka boti akenda ko musika tenanga za ye moko pa soka ke muke ata akanyi mate façon nga miso na bana kozala mama ezangambo ezalo nzamba cha bolingo nzamba linga biso de ba mama linga bana mama nyo salinga mwana na bomwana soko kotombokela na mukolo masala par na bo mama yoka ku esoloko na bana msu ba beba na ba mama na kimukolo na kibomwana mama memai piye soko so comprendre otiki bot ko sibila mwana te si mwana ngati kika andimi libale kufa make na mwana ya moni soko za mwana moni mama fanda kanye ezaka bongo je peux ce conseil ngakutu sur 100% soko ko manquer ata papa 30 mama tika 70 tika we pasta non peut ce conseil ko manquer avec impolitesse na comprendre comme si ba na osala musalite sans comprendre makamsu ba se ba sima mama makasi na mama soka bika sala bo sala pour comment na niveau komia kotambola mutamona pasi na yo ye mama solo ba mama msusu bandima tambola na soni po yo kola si ase kama po na yo kozwa vie amen yo kama kamna loba Holanda kapash na ibiteni na kolo bana ba Congolais Holanda ba Congolais to za ba ingrat ya makasi parce que bon moni docteur te bisola docteur natala kinanga eza faute ya docteur te eza faute ya bakonzi ya makambo ya santé faute ya docteur te yokanga ko faute ya makambo ya santé minganga babimi ya lokuta na bazotraite banzoto ya solo yango bibembebele koti mabele makasi olobi lo mwa solo kosa na mathématique kosa na droit mais na médecine bakosaka te médecine faut tango à la lettre soki échoué bandela poko sisa nango kondo bikisa milimu OK ebele basisi médecine bakoti na fraude classe abi bamba mais basimbi tonga babomi bato docteur na tiaso kosa kolela ayebaki déjà que tina osala bonini parce que faut pas tourner nini tina ko beta mwana moninga mbata ebele mbata wana or docteur tango so signer ndai ezalaka soko so tanga classe ya docteur aussi ici bas ndayo docteur ala paka ezala ko la ndeba pasteur pas même so bible so engagement ne tonga aza pe pasteur même ennemi na yo soka so bela traiter ye mabena chape pembe bikisa molimo na ye soka bikisi ma rappeler ye OK ezala bongo docteur boko bunda no chemo na nembele ya kufi yo soko beli ba présenter ye jamba ko zong sa rando na rando ndayo ala pa ki fa que no kali kapash pourquoi libanda nyonso soko kufi bakanga batu pembeni mais soko kufi l'hôpital bakanga docteur ra le ba fuite bima bon bakanga docteur bibembe mingi omoni bakufi na hôpital ba su ba docteur ba moyi bongo na nko misusu incompétence yangoko c'est incompétence po comment beaucoup traiter mutu sans babiloko et ça mutu à la l'aise
Et bon, qui vous bête à aider, César, ton gamin, ce qui n'est pas anesthésie. Anesthésie, le bandit, ce que je sois été, on a différent. Bobetité, n'était pas autant que tu n'as qu'un aïe. Maman. Nabambata. Tonga pas ma goutte, tu bangues à capacité, bon, coco, tu peux bima. N'a-t-elle un peu cette tout. Le système sous. Et puis, docteur, quand nous se mettons en bata, soit disait que ça fait pas pasteur. Ce qui passait, nous avons Yanini. Yango makambo lobi la pasteur. Non, non, maman. Hey, on lobi makasi, on a prophète. Natala kama kamezele kana Congo. Il y a écouté mon ami. Et bon, bah ouais, mon ami. Baza combien ba mon anate bazo souffrir. Il y a un moment ici comme tu malade depuis que docteur a salanga mabe ba to kanza ka lokuta. Ba to mon ami siko. Ah, pour nous c'est malade ndé lobisa ki yo. On mabe yango ya yango yo. Mususu ko mona kuti na mwasa ba to l'hôpital sa ni ko e ko. Ba ko bebele. Mikolo basiliki. Basiliki nani? To simbi docteur moko ba on est basiliki. Oh, kasi ba faux docteur. Moko esinga to abengra. Est-ce que oyebi ke sana ba docteur misa molili? Tu comment pas ça? Oui. Ah. Batondi na l'hôpital ebele bazo bomba bato. Surtout ça comme na makila we balani na bangote. Oleki. Qu'est-ce que tu es malade? Quelque chose bon au lala. Tu comment pas ça? Na ça franchement. Ah. Papa, na ça clair. Au moins e bembete na mort ba ko tiango bien. Ba ko bimisa bembeli tout po pota. Ba beta ka. Rwanda tamsuna malili conscience zongi a ressusciter. Oreba lo bagete mutu abikito bimisa e ba mo ba yakana banzete ba bomi susu. Lokolo koti mort ko bima te. Mama Na lobi na yo exande bongo plupart ba to basaka na ba mort ko te bibimbe saraka sur 100 30 basé bien. 70 ba beba. So on dit merci. Naza clara, nazo manchete. Kabash so bela kengela yo. Amen. Nabi so bato ba moins cher to zo kufa ba docteur la quartier. Ba dispensaire ezanga mutuna makolo. Surtout ça. Nicolas vient de la surtout ba basi nde ba bino nde bozo kufa na hôpital na. Au moins kaka dispensaire moko boy docteur aki. Baba luka boy. Ozo sala moto chirurgie na chambre salon makele la bale zokota na fenêtre. Yozo okomi sali dope. Mais ba gilet tozo sala ngo moto opération ya Nelson bakata ba tusuki. Ba sala bon. Kapasi landa makam. Musuba cha alcool batumbi. Et bon ba docteur musuba ba bati or. Lelo ko tu médecine ba mindele ba facilité bido. Et comme la façon que ça mutu mai sana dini mo bo chomto na musala. Ko tala sana groupe ya makila ya groupe secret toté. Tozana locataire moko na ngaba. Akufa mama wana faute ya docteur. Na yebi garçon mo pa kufa na ngaba faute ya docteur. Azaki na makila ya ba diabétique. Abelika ki batali fièvre maman ko se maye wo. Kaka na sa mai atika la ndenge mama na kufa. Na zolo bela yo. Médecin ba docteur belé na des rêves ba bomi ba ko ba ko bundisa ba famille ba ko sike famille na bino nde bomi mu. Pour mo so kama ndenga kenda ki bien comment ko songe bembi. C'est ça. Ba docteur a mitema mabe ba ko misala molili na ba docteur ba yebite na ba docteur misusu yanko surtout yanko nga natali documentaire moko ça fait 2 semaines dès que docteur moko mondela bomi 39 personnes ne sengoka na ba anesthésie na mona kiamo ba katele condamné à mort beta quartier 39 ndenge ba sorti lelo na hôpital to yebite basili saraba pauvreté ezande kwa libabe ezapelo mabe pauvreté eza mabete pauvreté ezande kwa libabe na ndeni pasta utuninga bien to expliquer ngo bien ah batu ba comprendre pauvreté eza kozanga mais zalana ya kozanga ya raison ou ezo sepelisa yo mais batu bazo mona ko rozana ngo te OK mais yo moko zo senti que nazwa quand même na limite ko bana baninga na comité mais na ko vivre na famille bien OK tikara bongo likamwele kiyo kilo avoko kango fose la ngota mse konzo mais na bati musulu ko bazo kebele bako sango direct so comprendre wana ozana pauvreté te ozande na kozanga ko percer mais ozo vivre si ko so ozana pauvreté oya makina source que yo moko na nzoto yebi nino ko sala te pour nzoto so lo récompense wana oza bloquer le comme ta koti cacho OK ozo dépendre na mawa ya batu po ko mato
tongo mabe wana ndo za disqualifié wana penza ndo longwe nde baza sikoyo kisasa Batondi. mingi bango moko bandima yango ok nazo bano yokanga très bien osolola ko mingi na bafamille bango moko bandima yango aboya koluka aboya raison ya kopesa ye tora bima mpo azonga na résultat avant obima fo pesa nzoto tor condamne nzoto mpo makanisi atindika ye nzoto alanda koto kokende soni eza te nalandi mbongo ntango kolanda mbongo kopti bakobenga osala koboya toza na sosio tya mbongo na poche etalaka monta te yokanga très bien oyo kozwa siko opesa yango forme emata nde place bato babi kodecortike te mingi batikala na point mort bato ebele batikala na point mort même na bafamille ebele okozala na bandeko oyo meme bayaya banani ozosentir koto bimaka bato mosusu baza na se ya age entier makasi bakoma kobima baluka mais baoyo ayo bandeko tali peut sentir te oyo akomi kutu majeur mais même kobimisa moko kopa 5 dollars 10 dollars ayebi te soki soki ozotala soki ozomituna ntina na ye nini okoboya ye kaza ndeko ya famille mozomona ke mpano akomi charge yango moni biso baafrikain tomataka mingi te moye tokokana na bato baprogesaka mbango eza te mpo biso bacharge eleki kilo osololi ko likambo moko ndenge osala 4000 dollars ndeko moko abimi fo lokele 1500 yoko makambo na solo ntango kotala nasala kaka mpo esunga ye epuis ntango ozolinga opesa wana bao baluki mbongo na yo te bazosala réunion bakondane yo mpo sunga oyo aza gwaiko soki azwi bakabala pempeni bakweya oyebi penza wapi ofrappe osolo oyebi bango mpe na biloko na mona osengi nga napesi yo osali nini yoka makambo na oloba sikoyo yo moko kocomprendre ke yoka makambo nangi naloba wa tya penda matoi kapashe omoni vi kokondanaka kolo mokili te po privilège makambo to okutana yango eza ye yokanga kokondanaka bato basengaka o te yokanga très bien eza volonté motema nde kosala kondane yo moko na berere osalaka etika lokwa pose eza nde bongo ok ok nakondane nga moko na yo moko kondane yo pourquoi nazalaka na gentillesse ya kosala faire na bato menga naza stationné surtout ça maintenant on a joué à progresser surtout ça le loko mbala liboso soko yete c'est comme 2 fois ko tango réunion c'est amen amen pourquoi bande ko nanga auto bato yo baza ko la unité capable azo pesa ko ko fungwama eza kokuta na bato bakutindi ko kende amen amen boato eza kalikola mai soki ezangi kai vitesse na ozo pusa boato na kai na ozangi kai kenda mbangu différent oyo azangi kai akozasika omai ndenge ezokende ememaye osololi sozo comprendre nakomema wana mpe soki ozali ndenge akokatisela okende tuta na pambu mpe ebebi banani ozalaka na bango oyo bazotindi kokende tyokweya opiaka bango matoi yokanga très bien naolanda papa imagine toi moto mosusu na mosika okanisa kowa neti okokutana te selo sango mais so kuté na ye aza na humilité moko na maloba koleka même bao baoyo yabe baza na eloko te me minene osololi soko so comprendre yango pena landa makambo naolanda pourquoi so kutana mutu moko ata bonga et ya simple osololi atiki bino na retard mazosenga pardon osololi soko so comprendre yango mais na bandeko na kuta oyo yo olaki ye okopesa ye mais tala lere aza koya yo nde ozozela ye mpo kabela ye me mosengi ye makambo aya lokwa ye nda yo pesa osololi mpenza soki mpo obimi asiliki azala lokuta pourkui akosi nga or nayebisaki yo 15 heures azomema yo na compte ya famille or fosala makambo mosusu yango moni salaka attention meme na mosala soko engage ndeko na mosala oza na 85% akokweyaka ye mpo aza tika we papa foza na rigueur mpo makambo ekende eza rare okutana kolo likambo mutu mosusu alinga vision ekende ndenge moko koleka ye eza penza rare osololi omoi soki oza na vision eza lokwa lion ndeni pasta lion ata bozotambola bolembi ye soki atremi akende fo bolanda oyo akotikala danger eza soki bolandi ye bokokombattre nyonso kuna liboso lion soki atelemi okomprendre nga amen
bokoko ya vandi muke soka kadio ya tele bandi okeze balobaka te moko bandi tele maintenant linga tika arrêter soka tele toke pour ça to vandi dans danger c'est toke kuna résultat na sécurité boy ndenge za na loi vie amen. Ok. Chaka bande ko na tout ba comme na système wana pa tout ça soko telemi ba telemi yo za le thème zo kende bango balali o luki yo moko na résultat bo ba ko lia mbongo te bali tango yo ya ba tio susu panzi na mawa bolinga famille bozwa mais c'est que na bino ne dépasse tika kuna te boka kuna ba pasta opera o rema yoka biloko o ponyati nde biloko msitu bambela so mani msa zongo atima famille amabe atesta bango mona bango tina te akenda na confesse libanda na kanda po batongi na sunga ba izo ba vision te oyebi penza na sala nini tika na kende na kanda te ba yeba ka idea mutu bazana ete akomi mabe batazo tamba ba kotie diabo or ngamo ko natali na donc ceux qui to kena bino résultat aux différents na ke ngamo na ngamo ko o solo li pena o solo li nzoko akufi na zamba soki famille bake 3 baka na morso munene koleka wake ndagi moko kata yoka ku o wake ndaka 3 bala na provision wake ndaka ye moko esila pour nombre batelike bela ndagi ye moko papa on peut le voir voilà ba indien ba libanais ba nigérien ba lion na ba wara comme na moto on comprend ba sala ka soki moko ka simba bengi muninga soka ye akuzwa fond apesi bénéfice ya yo nini yanga soka zo teka na papa soko amati bénéfice tika na soki selanga o yanga ye pa fungoli ya ye wo parce que to poussa na poussana batu wana na ba libana na bene ba yebi ke vie za mukuse to profiter na temps makila na mai eza ko biso batu mindu na Afrique to ba ngote or to umela kana ko bonga soki to zui to kangila na ba porte bato pa ninyo sunga aume na pauvreté ora tala ke moka bandiko fuma na zaide na to mata ami koti susu ko la bébé mais âge poussani oye ko mo tini ke pesa te mo lo beleza to so banga âge o ko bweka pete azaka ka ndeko to membre so comme il ba double charge 13e charge oye ndenge ni ko avancer na personne bandiko parce que les bango moko ça na charge belé c'est ça camion et memi marchandise na ça marchandise principe moko me vitesse différent to mema ba charge zo ko filer te maninga ba zo ko blaka depuis quand zo pete ma solo ka o solo li penza to mema ba charge ezala lokola muta memio na bar fa zo sombelo masanga yo kosa na shimoki obi ata chiffon pam ba famille musu photo sa ata boy comment ko tika ndeko na ndako ko kutaka ndako salite mokolamba fufo pesi ye koto po solo li or yende fala sala ba ke zanda kwa ndeko na ngaya ba yeba ka mutu malamu na basinya mike nyonso ka batinda kate yana comme ça ko sana na vandi kuna fandi nyete ndeko na nga yeyo na motema okoti na programme mkamsusu ya minene na partir loko mkio sala ke simbinga motema efungwami nani akusala azate to ana batute azate to ana yo pena fin eloko pena nde rema eloko zo senga ngana batu musu basengela ngo musala fa pesa mbongo ngana ko pesa ofele mais place na tio eza ngana yo mais na zomo na ka ba décadence c'est que ninga na matériel qui famille ezate c'est que soki na zate bano bakolela yo kama kam o solo o pena o solo li makambo eza na Congo etondi ba famille kala na bodingo boya boboto yango lobi ozalaka lion solitaire na yebi so poleli léopard loi ya léopard aliaka nyama ye moko akenda ko chasser sa moto ayeba so kamoni banyama msusa chasaka te tikabo azonga katiki poso na kangi bakoya ayeba kina zaka ngamo ko ba changa misu yoka leader tikabo amana sebete ona sulu rende bongo yana banyama msusa na zamba ba vivre ba fonction ya ba lion na ba léopard otona na soka tike komeli bango mbimbi mais bango makasa ko kanga nyama bazaka na mote balien na bona comprendre nango balien ezana banyama msho bandeke balia ka misu
bazela nyama kufa soki bale batiki bayomba ye badeshitaka tina mikuwa yango soki banyama soki bazaka soki ata le parent zokende ke parent zokende bayaka sima bamalanda yango me mpe bazaka na quartier yoka lwa nature ok balia na sima boss mama nasobetelo masolo kozala boss eza bien kosala eza bien soko ozosala tosande musala surtout ça omesanaka na musala te asa na mesana te kapasa mpe conseil ozoloba pela soko ozosala pa ata oseki na ala tio boboto tina 100 yobaka ke tokutanela na musala musala nde esalanga nde tokuta vraiment soko olobaki awa tosi okomi apokende ai komi mibale eseki musala bando beba kolanda tata seki sio tosala bena motema solingelo bulu oyebi penza okolongwa na bapromese akoteko na motema likolo berera mike mike ezotala kama koloba te oyebi penza nyata pe batondi joueur aza titulaire atiaki babi na deuxième match coach atie tate joueur mosusu stade kamwe otikeli ye nini banda atiaki debi na tellement komi fier natinda ekima ye azodenda kati debi atiaki nde kopesanga somo bima donc kocha kotala lokoza joueur ya liboso pe pema oyo kota o réserve akotaka na kanda koleka titulaire abondoli pete barata onya opera barema yoka kura opera suka na kuro barata na édition challenge kabash na mesaka na kopite ozalo kwanga na yango nde salanga na sa ozalo kola nga na lembi kope tika vomena pime na nzoto nanga ko sukola mekope mona nga na musala na kosuka na retour osololi na yango nde salinga na sala osololi sona miko boya kope wana kope nange ekufi vision soki komi na suka te etiaka mabibi te pasta na beta kwata na oto beta kwata mikolo kala te na comme équipe so beta comprendre comment bomoni coupe to lingo lemba mo sans forme na kota terrain na kota makambe esprit soki koti na ba congolais chaque moto mona point na ya l'aise osololi pasta na beta kop mona betelo na raisonnant na pasta esanga mona place de solo kwa libanda mboka mais moi benga no hotel du fleuve client kaka na beta kwata lokwa na zana Dubai ona ngo ka place osoma mapapa na place cité ya ko sunga ngai pasta 5 heures déjà moto hotel du fleuve na bi o mugangolo na koma kwata na lakise pasa mapapa na suka fei oyoki na buka na te vindengeza suka na ko et puis soko zoke na ko na longola soni challenger atalaka oye monani te atalaka nde poche continue nini osololi so bandi ko calculer ba montant ko chouer olali zwaka na no moni na valeur bongo comme si ya minene on négligeait $10 nage ebala kala nana ja faire zaka nage moko mais son monde dit différent tika boye master ayoka ko ah ça nage moko bon zande son monde différent oh piscine ba tout ndenge moko kala to zaka na ba piscine ba lover côté libule sel biso ki mvule beti ma etende ko pesa ko sikola ba jeune ya ba jeune to zanga mbongo ba jeune miso bakolaka na tanga mobutu to kende ba piscine na mindele te mais to yeba mai ko lika bato parce qu'on a ba piscine poto ndeko lika pesa ko sikola to ke makolo to moni mai to bandi wana wa ko yekola wana ya bitumba wana ya komela mai wana kaka na wana ni batikala be wana betelo masolo osololi capage profondeur yaka na kutu profondeur ba luka kango ba provoquer ba profondeur oya to ka étage abana na kutumwa na se nda ku so batumo dika 2 mètres des étages te ce que l'équipe tourne ko kwea nda ka fait matasa étage faut tout la même na se mulai tant ko ta na se mulai c'est que budita ko mateko sa mulai be preuve ya makase la tsara niveau section ko koma na ngo soki komi na rond point tika mo pasta mama na ngana fuwa nini bate ya yo vindenge vraie église nazo betelo masolo sérieux on solo la ya eza makamu susu ko tuna ka batute eza de combat ya vie amen eloko etangami na yo okomukunga te oza na conseiller te mebando telemi na motema soko lingi olebetindiki toke na toke wana nde pase boye makambo lobi yoka makambo nalo nzela nzambe ezaka foi vision tokoma bato basemaka mamine na vie baleki na classe te osololi bazoba inspiration lokwa na koseka tanga ke nango baseka matanga esimba bapesa ye raison amen vie ndenge eza kotambolaka na bato bazo néglige vision na yo te ntango na bato bazo puye boke amen surtout ça soki na mbongo totambola na yo
Kotata kokosola te. To ke place okende pona suka ndenga no bimisa to kolia. Surtout ça. Ke bozo tamba na muto kontibe na kuma imulai ya to lemba te fo mutu. Tika. Ko sai baluka zo zonga. Abongi na projet te. Ya abongi te. Ba mema ka mutu akanyi muno bazo zaka resultat ko futa nini. Eza bongo Ko kama kambo. O solo liko. Tamba na mutakanga muno. Na mabena malama fandi nye. So bazo ba tuni kaka eloko te. Kolo likamba bite na koloba nini. Keba na saboto kenga na lobite o loba tango na yoka valeur ki ekiti kasi na chakio na pusho na se na oboya yo boye to kama kana bando inunda munda o abongi tena nsema kama mini mama zande bongo to moni nya o lengi boso moni koy o kufela nge vanu wa makanzu foye o solo to moni nya o tema munene ezaka bongo so ikolo likamba lobi a tikana a ato mona ki be yo loba a tika boy. Maman loi moki. Nous avons ce conseil sérieux. Ok. Je te dis devant Dieu. Soko ke pa mutu bofandi. Ozo solo la. Likambe ko mena mala mutu mabe. Yo landa modèle lingine zo funda. Tika boy. Soki ya seki tika ka ne lunga chantier. Soka sidiki kota na mawana ye. Moyebi mutu te kole la pete. Asantiga ke mutu. Na la contribuer na ka. Attitude poussa mutu ke ne musika ko le membre famille. Tika boy pasta. Et ça va pourquoi attitude. Surtout pas patron. Ici yo. Il y a côté pas patron. Et vendeli, et taleli, et kamweli, et tuneli, et simbeli. Et lobeli. Et la tira déjà. Et fundaka. Oh pavala. Maman. Pata côté la ka bino bo kene botika o. Ayebi. Kapash. Muda sisi classe bazongi si. Voyez ba psia kende. Moyen. Esprit de joie ka rôle. Esprit de même nzote comme na rond-point. Classité. Maman, classe eza formalité comme kama muki. Écoute on a chance aussi musala. Okozo musala malonga utushaka mbongo mais esprit pete. Mususu ka taka oya mona na vitanga kantita ka kebe ba koleka commando. Solo liko. Azo bomba bana 6 na madame na musane succès kana ba $50. Mais zo futa na place à $80. Ozo tune o mususu tiaka wapi esprit dire. Okute pe santé azo seka. A comme ça passe normal. Abimisa ngo pété le ngona muteme comme quoi normal. Soka kabelo ko piquer crise. Moyen. Yo kama a comme ça passe normal. Makambo ba tata na biso batikala kana ngo. To ya ebele metata sa ka ki sentinelle. To kena pe conjeter to koleli wana. Mama pe fidèle na papa malati anesi te. Ndekwa mama ko ya papa bominzo tazongi mboka sanyongo. Sanyongo. Mekana ki sentinelle. Au solo liko? Jamais on fait comme si on réclame bon. Te. Ozo kama papa laisse ka dominer va zo futa. Mais papa sentinelle. A bomba charge na maman bi ma pété. Et loko tout ce que l'équipe peut avoir confiance en comme maman faible. Courage bandaka na mabidi soka mesene comme normal. Ngo la faire fa la muka. Peut comme ça une habitude. Non comment pas c'est de lo férié là. On est sidi 4 et côté na mutu. Mais jour bandaka asidi kaka. Tama mesane comme normal. De l'eau feuillette là voilà ngana yo. Nazo betelo ba directive. Amen. Vie à la patient. Amen. Vie observer. Vie c'est là comme il lobi. Ko ela kabato ke lomba mbangu tele ba patient ba san. Tika bo. Ko ja muke po ezo manate. Biloko organiser ebele. Tamba sana ebele e amburia me mochela kanti ko soki ndebo ebele bebe kosi e kosila. Zaka na patience. Tika batoka toka tango ko ya osantike na cheli bango metika lisu se bele seki batosi muke mabenga bango esate o ya sima connexion ngo bele fa 3 o kende liboso kan to kwane tiona mutola kabula kaboye bani o yaki na pressa banga ki basanya ngo che mike azaki na patience ba retard tanga tali nzunge bela leki alekisi ba lekisi ngana yo patience paye toujours ngote mususa ko sengo pesi sans musa lobite na soko kabele mi attitude. État d'amoyeli. La peur na biso ba situki na mama pango po ba na patience pas mindelo ba repasser là ba ngona ndako. Au solo. Aya ka zonga. So ka sia musala simbi vélo na e. Fin du mois. Ndele ko tana na voyager ndako tikala. Ba père ba konga ba yanki. So ka reka maka salaire ndalo ngwa buloka kala. Tongo. Ebite ni nono. Au solo openate. Soukarakou. Nous avons mettre un dossier sérieux.
Capage. Attends, ça foutait un entraînement kima. Quoi, tu peux t'y dire bien noté. Attends, mais quand tu as recommandé. Maman. Yo, pour faire. Qui meilleur parce que tu as un entraînement, so quoi, ça. Quand tu as le bâtiment, quand tu as le bibali, tu as pour la main, tu as pour passer confiance. Atoza fouter qui m'a solo. Oh solo Vindenge eza. Amen. Capage, wako kama te. Amen. Toza kama te c'était ko bakanganga. Te, exacte. O diable ça so ngambuni exacte. Lero yo moko ndetala nini zo sakengana pour décès. Te, c'est ça. Koza kama te maman ton invité. Amen. Zaka na patience. Comme ça ndoto nde échange musalo yo yebi. Amen. Wewe ko pesa yo nde fungwa manango. Soko zui ebele c'est là pour vie suki a awa. À part awali liwa patron moko t'appelle liwa bala tsembo ngachaki na banki azate apola kaneti piakere wo soko zimbongo wako sala sala na betela kyote mbongo abanga ka mutu koleka nyonso mbongo somona saka na poche a respecta ka mutu koleka me bato tika mo pasta et puis mbongo za kempoli soka dia sambu sa yoko kima tika mo pasta ngaba nyongwe kanga singa na kingu na zongo ka butuna so termino kwa muyibi si ba nyongwa mapa na zoakate pia keleki na bimiso zoba mais mbongo tant okomi nango mona même apete changer alongoli onzala tongo akomi ko liese on alero kutozo kamwaka tokomi sese nazo kanzala dia mbongo za na poche nzala kimi mais soko za pia na pondo ba maadu ya mira mibale oh luka okobena ngolo kwa mpuku maadu ya ibo lamba mais biloko na hote solo ningisi solo kutio pia ko kumisi sa oyeba nazabe te oma solo solo di pasta zala bimsaka mutu zoba makasi solo nyonso biloko ata bagratene ko maka guna zo mama nzala tika ekodefise biloko kanaki te soko zala nzala yo moko kolo yo longoli confiance na yo osokende kodefa biloko mabe oyebi question na sakana koleka diare mais likola mwencher ondimi ba maman bakenda pourquoi ba wenza bi pupula esilaka te eyambaka bakao biso tozaka nango kala ezala bo bakali en voie de disparition ozokende wenza gambero okenda meso baluki na nsima so moni mbolongo eza nu pio kotuna te modele ka mbolongo eza pio santike pio eza élevé faut que na passe ma pena banzinzi bazingi mbolongo seke kuna nga ya yango modele ka banzinzi bazingi santike mbolongo koleka 5 sate so va te cher pèse à 400 na te so comprendre on se ça chela même ça tu na 1000 francs te sunganga et puis so ya ko somba tika mutoke bele ya santike ya kembi mingi ya mutonga na pese kaka so que somba biloko na wenze kola ta bilamba kitoko te modeki ya pascal atia pi ataka na ndongo la et là te na ye et puis koloba moi en français te na mesa biloko mo cher et on peut se kanda matériaux plus okende ya zone ngande bataninga na moteki alingaka kuta moto aza na se ya pasi na ye wachelo na matabisi maboko mibale ne bachela ngana somba sa kwa mafufu maboko na bachela mibale le kisu sakomi place sanga sala kakolia so que na fufu kolingela la te pabi ki zakadiata so ko mi pie ko mi pe te ba fuka so ke balera na lutu et moteki déjà so signalinga pourquoi signalinga atalika modèle nanga te difficulté na nanga eza concurrent so ayebi singa na pete yo kama ka dia o ko même na lo ba yango penza ngana silikela ma jean ando tekela so bambolongo na matete na kotaba tende mbolongo na ndo tekela so ka mitu alongola kama toko lote avakali ngamba cha kona poussière ya fufu po kanga matete po ça ba chrétien même kwanga makasi we bambolongo wana zaka ba desa na kwanga mumbande utake kwa tena te so ya ba kwa munene be zaka so 10 na pousse ndiro même so yini bakata mona singa suki osali rouleau bo etalo kwa pe te mumbanda 15 jours te yango tondo lomina basa mesa matete na sa mesa ko banga baninga oza musika na matete akolia kala ozo banga tika niti mutu moko oleka ndire fili ba koyebanga sko supu na woneza kapi pilipili okombele kona aloba wa sko ngana banda mingi ba matoko la kati po na tala matoko lo
makayabu baliai matoko na mbisa kokauka baliai akoma na mbisa mobesi baboyi. Total Solution eye na ba solution nango ebakisi lisusu ba service boto nanga nini ngamba makapash na lobara pamba te po Total Solution na Brazzaville na Angola partout boko benga solution ekoya et surtout na 24 communes na biso oya RDC Total Solution ya Kinshasa Total Solution na biso RDC pour va se déplacer rapide et y na ba caméra de surveillance olingi surveillance na ndako olingi na boutique olingi wap Total Solution et y na yango ya munene boyebi kutu wana ratarate ba panneau soleil niveau ba ko implanter le yo ba panneau olingi ya capacité monene tikino makoki na yo kokokisama et puis bazana obligation mon côté na ba prix très abordable. Oui, en fait, je connais Total Solution par l'intermédiaire de mon frère parce que mon objectif était d'obtenir un objectif qui puisse m'assurer une continuité dans la fourniture de l'énergie. Et donc j'ai contacté également Total Solution et sur base d'une proposition technique qui m'a paru plus détaillée et plus professionnelle, j'ai fini par choisir Total Solution. Finalement, j'ai acheté les équipements et Total Solution est venu installer, configurer tous les équipements, panneaux solaires, la pile lithium, les convertisseurs. Et depuis lors, je crois depuis 3 mois, on est content d'avoir un service continu en matière d'électricité. Capage TV. Capage TV.